Nini Sala Titina, Atika Papa Chéri, pour que Titina a adoré quartier là-dedans. Ils allaient avoir mauvaise langue et puis na ba entourage à ma bé. Maintenant, tout coutanité, banan longa quartier latin dans tout mon anité. On ensemble. Pendant combien de temps? Mais ceux qui te coutent na biso, tom na opé ça embote. Pendant combien de temps? À moins que nana si ça te papa. À moins que ya boy embote nanga. A commencé ambassadeur na okaki donc. Azana makambe belé, azana batako yambe belé. Tam so azana tango yambanga te. Nga na beta stade de matir nga moko o ba biso beta ngo sangana nga na beta ngo nga moko do foko tu ndundu ya po simba mais nga na beta ngo nga moko bangonde bazolinga likambo oyo esimba te mais ko simba par la grâce de Dieu pour biso to bana nzambe ah to bomba mutu te to sa elo wa mabete to ti ba famille na biso to yo sala monsala parce que JB mo raton ça déjà stade ou est raton ça stade sans compter ba biso tout. Si ko biso wenge zara union fait la force. Ubengita Maradona. Potiti na kuta Maradona. Biso nyoso ekuta Maradona na drum. Voilà, c'est gain déjà Zali. Si c'est gars mi balé, pourquoi déjà toi mi balé? Pourquoi qu'on bat ça un troisième? Parce que mi balé déjà toi capable il fait partie dans bonne invitation aux Ariendem le producteur to bino bino bateau bozana katia structure wana. Non, biso bateau toza en structure parce que ce ngana lobi non c'est non parce que poste eza ngai. OK. Ce ngana c'est ghetto lobi non c'est non. Et lo bomana wana ezati. Voilà. Comprends? Et lo obimsa bitumba ezati. O azana esprit obimsa bitumba. Yé moko aebake a okutana. On événement na biso toye ko beta auto c'est ça public. Venez découvrir Lens by BBL. Des lentilles de qualité supérieure, hydrocore valable 1 an. Possibilité d'envoi à l'international. Sublimez votre regard avec Lens by BBL. Rendez-vous sur Instagram et Facebook sur le compte @lensbybbl_in. Nous sommes disponibles sur WhatsApp au +33 7 56 93 93 24 pour le service en France et au +243 810 608 515 pour le service au Congo. Pour l'achat et la réservation de vos futures lentilles. Enfin, avec le projet Congo Mokili Mavros, bayeli biso gratuité à santé. Bazali kotonga ba centre de santé na ba quartier inhospitalier ya ville ya Kinshasa. Nyonso ekozala ya ofele. Misala ebandi déjà na Kindele pe na Maluku. Yope sala lokola baninga na 10 €, 100 €, 1000 € na yo. Contribuer pour na kosunga bandeko na Kinshasa. Tala na se ya vidéo na description okomona lien ya cagnotte. Cliquez lien ya cagnotte et kofungolela page oyo. Cliquez na je contribue. Otie montant au kokoka. Aucun mode ya paiement, soit PayPal, to compte bancaire. Congo Mokili avec le projet Mavros, bayeli biso gratuité à 100. Voilà, fidèles téléspectateurs de Congo Mokili, c'est votre humble serviteur Ibrahim Abdi Amesana Koyako informé Bino. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Titina Al Capone de Wenge 4x4. Avec Titina Al Capone, on va essayer de parler plus de l'actualité. L'actualité, c'est bel et bien le 30 juin. Le 30 juin, tout bon na stade de martyr là où tout s'est retrouvé bisounos tout na bana ya Wenge basala ba binisa donc basala so exploit et c'est 30 juin tout la mingi na pour ça il y a comme on a en live voilà pourquoi lelo nagoyamba Titina Al Capone. Avant de commencer cette émission, je salue la grande équipe de Congo Mokili, le réalisateur de cette émission, Imag Makengo. Là, je vois encore une fois Monsieur Chims, Monsieur Anelka depuis Paris, Yamami Kimberly depuis Londres, sans oublier Maître Lucien Chibangu, Aline Mwimba depuis Paris, Dr Jackson Lubanga et tous mes amis du côté de Casablanca, la Sanité, l'honorable Gaëtan Kodia. Bonjour Titina Al Capone.
Oui, bonjour mon frère. Bonne d'abord santé. Oui, ça va. Qui m'est allé par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Voilà, on va essayer de parler de l'actualité. L'actualité, c'est Bongo Bino, Wenge d'ensemble. Titi nan kapon na zone na nouvelle en monde ngeni. Tant ba contacter qui y je sais pas ce qu'ils aient Moro le producteur Amadou Chabi. Tu es l'un de vos confrères musiciens. Comment il est kanaki et puis aux autres ngeni. Non, mais projet c'est Yemoko Amadou Diaby, le boss, l'homme qui a osé quoi. Yemoko Mtasala qui part vers l'artiste. D'abord on a administrateur, les 4 administrateurs. Abengi bango atati bango projet na ye, idée na ye. Bango pe ba sepeli parce que 25 ans après, ba pesaki ba accord de principe na bango. Yango wana ba pesaki ye moko tâche abenga ba musicien pour asola na ba musicien mutu na mutu parce que les contrats est individuel. Voilà. Donc abenga kinga na ndenge nanga asoli nanga na monique eza idée bien na pesaki pe accord nanga de principe. Yango wana et ainsi de suite ndenge pe ba JB na ba wera bayaki na Paris to kutani biso tout en tout cas zaki retrouver moko tout le monde azaki ne sengo quoi. Et yango pe zo continuer na ndenge to avion plutôt to zasiko na Congo to bandi ba répétition pour na kaka événement wana. Donc tout se passe bien pour le moment. Tout se passe bien Al Capone au lobby bien tu as été contacté par Amadou Chabi. C'est vrai que le contrat est bongo individuel karandenge au Yebisi Bisso. Comment on a eu papa chéri après combien d'années et où ensemble après combien d'années au Yomoni les sous ba grand frère ou ba frère nayo après combien de temps? Na mona bango na ba concert na bango nde banda ko beta na ba TV. Oui, il y a un lobby mais siko comment na bango eza vraiment moi kala. Moi kala. Oui, raconte ko lobate depuis bo Kabwana ou si je ne me trompe pas. Non, to beta concert mo ya RTL. Oui. To zara biso tout na Viensone. Na ba Blaise Boula, na ba Ale Makaba ezaka fête ya RTL anniversaire. Mais le président JB Azalagate. C'était privé. Oui, c'est ça qui n'a cadre bata RTL. Fait na bango. Donc voilà quoi. Voilà. Après tant d'années, Bozongi Kin au Yomorope. Et ça là combien de temps depuis au Tika Pékin, depuis au album No Comment au Pessala Barrage nango. Et au Tika Ibiso. Non, Nazalagi na Kin, ngala za mwana Kin, na kenara Dubaï na orchestre nanga na zo contrat. Na sala 9 mois na Dubaï. Na yeko zonga, oui na mouvement nanga. Na yeko zonga contre sila qui après ngala kemikili. Ba mission batikala pe na Dubaï. Ba mission nanga na zonga na bango. Par après bazalaki contacté na mutu mususu pa linga sala. Baza libre. Ngala kepoto. Ba libre ba keno beta. Vous comprenez? Un temps orchestre kufa pe mbala mo. Orchestre nanga ekufa te ponga na zana envie. Vous comprenez? So ngai na tie libaya siko na leki na télé na émission na yo na lobi ke mission na nga tout o ebi ka mission titina ou bien titina recrute pour na continuer ma solo ba oya ebele pour na Congo ba mission baza ebele mais siko na eli no makambo wana te na eli makambo ya projet Wenge to privilégié projet Wenge pour na concert ya le 30 juin. Voilà. L'album toujours Masola Wenge, mais on peut faire tout un album No Comment au Pessala Barrage Nango avec la participation de Kérosène, si je ne me trompe pas, Blaise Boula, et puis quelques musiciens. Et album Mona, par rapport à succès au Salagi, pourquoi au moment où ils ont soukate au Bétélasso concert et puis malgré ça il y a quelques tournées. Mais il y a Rita qui plus titina pour que Ameka décoller. N'est tout le monde a banni sous décoller rambala moko. Et là on y manque qui titina. Et là il y a Rita qui est bas moyen. Ok. Tant album est bimaki, tu as un producteur ndenge mosusu. L'effet Bob Maswa, oh vraiment paix à son âme. Tu as un ndenge mosusu, mais tant album est bimi. Et na comment ça makam susu ngamoko.
En tant qu'artiste, au boti mwana na yo, donc il faut landela. Mais na mona na komaki au bout de mes souffles quoi, parce que j'ai une famille à nourrir. Voilà. Donc on moni promotion ça ineti boy. Promotion ça avec moi. Voilà, ndenge lobby wana. Mais votre projet d'avenir est ça pour l'orchestre. Projet d'avenir est ali. Tant on a eu en décembre, en ndenge nanga. On a pona lobela makambo nanga na orchestre nanga na ba ona ko sala pona bimsasko album mususu. Voilà. Voilà Titina Al Capone azalaki bongo na wenge BCBG pendant plusieurs années et là on est salé Titina atika papa chéri pour que Titina a adoré quartier latin. Ezalaki kaka ba mauvaise langue et puis na ba entourage à mabe. Mauvaise langue na entourage à mabe. Mauvaise langue on est utaki pas ya bandeko pas ya mauvaise langue na entourage nanga. Entourage ka ya bato tozaro za na bango. OK. On comprend na ba mauvais conseil ya bato tamsunga na bando za na bango. Vous comprenez? Voilà. Ça dit beaucoup, ça dit tout parce que émission ils en attendent moulaïté donc tout public ils comprendre na oloba. Ouais. Mais place pour que tu as été à l'aise ou tu n'étais pas à l'aise parce que vous avez un moment privilégié côté kuna parce que vous avez œuvre au pesaki pe marambo côté kuna et puis vous allez aimer s'il faut dire et pas à lever la biso Koffi Olomide ou ta la biso et du coup Titina Al Capone a tkala na poto c'est vrai que tous ça a affaire wenge mais to koti quand même na moi bloc on a parce que ça va parcours ya Titina Al Capone voilà pourquoi faut le bela ngo et bon vous avez dit à quoi kotika kaka koda ko ramane Koffi Olomide pour que tu as dit que contrat nangé c'est là qui contrat zaki combien de temps à renouvelable on a kotaka na salaga 3 ans sans contrat et après tant que bandi makamba contrat na yeko tchana nous 2 ans bamsu ba tcha ba 8 ans ba 15 ans. Il y a une proposition contrat non, ils arrivent par rapport à l'ambassade. Comment ils faut ils ont visa, il faut baser un contrat. Chaque artiste a un contrat, un patron. OK. Et en gros, on a tout ça la réunion, bon, on est comme boyer contrat. On a 2 ans. 2 ans, on a évolué quoi. Bamsou bacha ba 15 ans, ba 20 ans, donc c'est qu'on a seko. Mais tant 2 ans on a coquille, on a monique na on a yebi. Na on a yebité, na on a zuité, c'est le temps sikoyo na évolué nanga carrière solo pour ne pas perturber, pour ne pas kolobara lobakate. Tu comprends? Voilà. Voilà, mais les lots ça sur le quartier latin, tes relations ça bien à Koffi Olomide parce que les lots ont normal à papa chéri parce que il y a des années passées, il y a pas papa chéri ça opésaté mais les lots tout le baquet Titina Al Capone na Koffi Olomide, relation ça va par rapport à maintenant tu kutanité bana alonga quartier latin en tout monanité on ensemble pendant combien mais de temps? ceux qui te kutai na biso tom na opesa embote pendant combien de temps? à moins que nana si ça te papa à moins que ya boya mbote nanga hein mais ngana opesa embote ça vient nanga na évoluer ki kuna donc voilà il y a pas de souci bana na alonga quartier latin nan to kutanité. Voilà. Mon côté là quand même après affaire ya wenge n'avait à ozonga au que mon a Koffi Olomide. Naki comment na e mais en makambo belé. A commencé ambassadeur na okaki donc azana makambo belé azana batako yamba belé tant so azana tango yamba ngate. Non mais vous avez quand même ancien travail. Yo sengela audience so andimi tokena yo tokena pese mbota vient ngai. Vient na so Congo. Voilà, nous sommes avec Titina Al Capone, Yemami Kimberly depuis London City, Nabosani Yote, l'honorable Gaëtan Kodia depuis Brazzaville, l'honorable Rémi Ayayos, un grand merci à vous parce que Nazaro Sepela Mikolo, voilà pourquoi ils se salent bien. Et Titina Al Capone, préparatif, il y a une musique, il y a une 4x4. Comment ils ont tambola, tout le monde a dit Nadi Bamboma, tout le monde a dit Bosali Salimo Baround, et les lots, vous avez un showbiz là où vous répétez. Dites-nous un peu, la répétition, ils ont évolué comment? Parce qu'en dehors, il y a activité au Boursa le 30 juin, disque pétorif générique ou quelque chose comme ça. Single, est-ce que vous avez préparé, y compris la chanson au Boursa, single, tout, ils ont répétition, pour un spectacle,
il y a le 30 juin. Non, bah, préparatif faisons qu'il est bien. Tout ça, on a nos préparations à concert. Ok. Parce que 25 ans après, quand même, il faut retrouver même chaleur et puis la même cohésion. Voilà. Donc, ils ont qui est déjà très bien. Tout ça, déjà 3-4 répétitions, ça va déjà. Ça va déjà. Ouais. Donc, tu vas continuer. Après, na Kati, tu vas continuer ce qu'on a. Mbalamoko, ma répétition pour na maxi single quoi. Maxi single. Donc voilà. Maxi single bosala na kinto bosala ngale to banda awa et puis to bimi li banda. To bimi li banda. Voilà. Mais sinon s'il faut dire par rapport à projet, tu es satisfait? Satisfait nandeni. Satisfait par rapport à bandeko kutaina bango parce que l'instant tozana na cohésion bien, tout se passe bien donc voilà quoi. Baninga tout bazali et mais il y a autant Kolanda Zanabiso donc voilà Burkina Faso autant ya tout le monde est présent. Tout le monde est présent. Donc, mais voilà. Il y a aussi d'autres personnes au comité, notamment Alain Pella et puis Ndegonabiso Marie-Paul Azarani na Kinawa. Et puis voilà. Alain Pella Agoya mais sur ordre ya docteur Naye parce qu'il est un peu souffrant mais Agoya. Mais parmi bino pesa pe na misu sonire ba docteur ba pesa bango moi ba comment dirais-je moi ba repos que non ko sala bloko boité ko bina makasi ta ko yemba boité ba ça et kokota peut-être ce qui kokota za qui est capable à royauté aux avions pour na ba aventure. On comprend donc ce cas yi c'est que aza apte ya usala musala la yi hein tozalit. Mais vous répétez chaque fois. Aux informations ya bayoki, batona bayoki, balobinde, bangonde, bazolinga likambu oyo et simba te. Mais ko simba par la grâce de Dieu biso to bananzambe. Ah. To bomba mutu te to sa elo wa mabete, to ti ba famille na biso to yo sala musala. Musala nde bengi biso. Alors pourquoi yo lingo chaka kal na makambango et simba te? Non, il faut simba. Voilà. Voilà. Mais est-ce que vous êtes sur l'élo Borolo ngapé stade de martyr wana et Rosala pe plein binom on a papa chéri Bosalango je m'excuse. Stade de martyr ezesika batonga pour batubaya. Na balé na musique. Le rôle à biso to beta musique. Et le place tout le monde qui pour na capacité à wenge. Hein? Il y a un des tozoa qui stade de martyr. Ce que je dois pour un stade de martyr, l'homme qui a osé, a yebi pourquoi pour naki. Parce qu'il a la capacité à grandeur et à wenge. Oh, c'est un événement du siècle. Vous comprenez? Trouver ton nom en solo, après les premières, il y a tout ça sous caméra, ou il sanga. Parce que JB Mora sera déjà stade. Ou il sera stade. Sans compter Babiso tout. Si ko biso wenge zara union fait la force. Vous comprenez? Et mais les ana batunaye, tout kaluja na batunaye, nga petitina atana na 2000 personnes au balinganga baoya. Donc ba ozoma place na bango po boro na tonda. Vous comprenez? Voilà. Pour boro na tonda mais sur le plan musical, au quoi ça biso est-ce que les loboro bete la biso stade de martyr on a vraiment comme disque neto yoka titinal capone disque. Lelo beaucoup ka renir biso qualité wana tu y ko travailler pour na yangot to beta banzembo Michael Jackson te kuna ko exiger pe moi ba drum na yo to beta banzembo ya Kassav te to beta nde banzembo ya wenge musique à tout terrain 4x4 o batu bayebi yango tozolinga to sala ezala pareil comme disque place on a beta kantum ezala bongo au public bayebi. Vous comprenez? Na ko exiger drum nanga te pour drum nanga eyete. Oh, na tikiango ifa na ngokuna. Mais il faut y a parce que non. Na senga kinde producteur bazolanga drum out Afrique du Sud. Ah. Parce que yanga ina boyi go bebisango pour yanga na continent go beta na senginde oyo go out Afrique du Sud. Pour bon mona ndenge jour wana ndenge donc donc nautika drum wana défaut nautika drum wana défaut. Voilà. Mais pourquoi vous préférez instrument au biso to monte ko beta nango ya capacité wana stade en tout cas faut utaka libanda pour pena batuba public va retrouver son na lumière quoi. Voilà.
Voilà, mais je pense pas que vous avez na Sege Mignon Maniata ou beaucoup Kabola Naye en dehors de Yamarambo Moussous. Oui, Tozanaye. Sege Mignon Maniata. Oui, parce qu'il y a moi na Wenge. Sega beta un album il y a Kala Ibwingi. Azali a beta ba champion Kapangala, donc voilà. Mais il y avait un drummer aussi où Azala rappé wana mais apparemment drummer en beaucoup qui bako sala appel T, c'est vrai que yo zogi mo appel, ye bako sala appel T. Na ebité wana photo na producteur. Mais beta petit capot. Si nazo lobate, nga mutu na futele billet avion te, nga mutu na loger te awa. Aliaka negeto zolia. Alala awa. On dirait vraiment zolinga te. Yaya to linga kite. Mais papa, est-ce que na olinga te yaya ngam na bimisi mbongo? Non non. Ngam na ofuta ye? Non non. Voilà. C'est gain déjà zali. Soit c'est gaz mi balé. Pourquoi déjà toi mi balé? Pourquoi qu'on bat ça un troisième? Parce que mi balé déjà toi capable de remettre. Il fait partie dans le. Maintenant il y a un lobby, il y aura d'autres nini éditions monsieur Gozala. Parce que eux ils les bosso pe asukate. Édition monsieur Goya, ba Robin ça peut baninga msusu. Na Lubumbashi pe kalate. Il y a un lobby te. Ngala aussi ça na question autour. Voilà. Donc ba Robin ça baninga msusu pe. Ba koya. Parce que na wenge bato baleka ebele. Ba surprise pe Gozala. Ba surprise pe Gozala. Voilà. Oui toki surprise mongo Gozala wana bobengi si bongo ndeko na biso ya wenge musique maison mère. Na kombo ya Papi Kakol, c'est vrai, Papi Kakol sera là. Papi Kakol c'est bon de la machine. Oisa époque na bangote. O toujours parler sur Wenge BCBG tout terrain 4x4. Voilà. Vous comprenez? Ouais. Isa maison mère T, isa BCBG à Pambate. Mais en tant que frère nanga, soit lobi nanga avier na olekananga na ndule. Na otala bino nazala comme invité na oboya pourquoi bon invitation za yende mtaosenga ngoto le producteur to bino bino bato boza na kati ya structure wana non biso bato toza en structure parce que so nga na lobi non c'est non parce que poste za ngai OK so nga na sege to lobi non c'est non vous comprenez alors na ni to sola na bien nga za leki na nga za respect na ngai so ga ye a obeta na ye. Pourquoi pas toi na banzembo belé nzembo ya yebi alinko beta a obeta na ye eza poto s'appelle ça bato réconciliation nationale eza likambo kandati vous comprenez ata yo so lingo ya so animaka so beta mbundo ye alimbonda opeso ma parti obeti Blaise Mbonda kuna pe pa ya zo chai musukusuku ngawa na yebi te ngala lo makambo na yebi na osala mbinso na makambo ozo pozenga lobi ke bato belé pe mo kete osala parce que ba moni titi nazali alimbonda zali kingandi azali bango batiki bango monte quelque part ezo bota moi kete c'est vrai que bango yana ba édition mususu mais batalika pourquoi kaka titi na kapon pourquoi kaka Sege pourquoi kaka Emile Elias yango wana mokonza mboka lobaki au Congo bonga photo tika motema mabe voilà hein c'est-à-dire motema mabe ça fait partie na keto aussi hein tous à la bomoko unité nationale tous à la bomoko ozolanda tout comme penga pena ko yate bazupe master msusu na place tanga pourquoi fonga na za na keto na bano sa be mission na loba bomoni ego simba te lokola nga na te non hein tout homme est remplaçable. Tout homme est remplaçable. Vous comprenez? Voilà. Titina Al Capone, les grands cadres. Merci beaucoup, les grands cadres. Toza Bongo Naye, na émission. Et au Beta Bongo, on est d'appel de Renaud Ferré. Master Nayo, petit frère Nayo. S'il faut qu'on le suive, il faut le babongo. L'album à sens interdit. Premier album Nayo. Oui. Yom Toïda vraiment Ferré. Oui, il est Michel Belé. Ça va, relations à bien affairées. Mais relations à bien tenir. On a mon place à Fingate. On a peine à Fingate. D'autres amis, on a quoi naïe. Naïbi que papa Gola est rêvé à ça. Naïbi ainsi qu'à Zali. A aussi la boulot qui toko batoiseau c'est là. Voilà. Album ne outi ko bima donc félicitations à Yokiango. Siko yo linga tous à la bien tenir. Et voilà ngaïté. Ngana tout. Te kasini ko tout linga peine à répondre. Répondre. Voilà. Et yo mon temps vous avez sur na wengete, vous avez péton yo kabang
babilo wenge salaki jiba salaki wera salaki et côté artistique to côté drum il y a les deux côtés on sentait que ça va évolution est kitoko to mo ba erreur salaki pe mais tant on va rappeler de ton côté aux hommes on appelle nenge bande wana ce qui erreur salaki ça dépend qu'il y a bango ponga te mona beti atana yoki ke berere za so salaki ngai en tant que titina na ngana beta boye mais basi ba beta ebima public endima sikoyo o réparer ondene on a ça on réunion na ça mon album na no bobeta ki place bobeta bien te allez to bandela ngo ngana beta bino boye non et c'est bima tant que public andima so le public a boye ndeka do mo beti mabe to ndimi album ote mais bandima donc akola ça amsana est bien c'est grand ça amsana est bien baleki nanga tout ba ketchup virus donc ba yams ba Mike Jazzer do bazé belé pour votre information tout ça l'association nationale Bomongo ya ba batteur du Congo oui comprendre je suis le président Kakola la vice-président Segan za trésorier vient à Soroukoulé à Zaïko aza des disciplines Sego Langandu aza petit Ndoumer aza en Afrique du Sud il est pas à des disciplines adjoints donc ba poste za belé ketchup virus ou Félix Oazé quoi yende fondateur comprendre structure réali bokan sateke tozaka on a pona go finga na pona bozoberi non beaucoup t'en rappelles tokutanaka très bien c'est gars yaka awa tous les jours kutu kalata obenganga c'est bondo ya machine papi kakola avant voyage Afrique du Sud dans les cas awa to vanina ye to baye moi coca asengi vie ba baguette na betela na pesi ba baguette na elaki akenango aki betela baguette o elaki na monde ozokama donc on a bino fallait ka donc to bomana baleki ba finga ba yaya ba finga ba leki elekelio non bino Congolais totika Congolais totika mutema mabe totika mutema likundu quoi voilà single egoya kalate il y a Bino, ils ont toujours produit par Amadou Djabi. Ouais, toujours. Toujours. On a concert, on a production, album. Et vous avez la single, vous avez moi quelques chansons, vous avez Toé, on a ceux qui travaillent bandi, et puis nengi bakonzi bakoloba, nengi structure koloba quoi. Voilà. So balobi na ngake titi na tsanzembo na kocha o banzembo ya na ngoka na tiroir mais so balobi na ngake bilombo tsambalo te bocha mbala sima na discipline orchestre na discipline to Rolanda ka mibekoti mais pour le moment na zo structuré en tant que to beaucoup PC Tom sous moi directeur artistique nous to azolandela na ba répétition les ara toujours aller makaba il karamtaza toujours chef d'orchestre directeur toujours voilà toujours. Voilà, je suis content, Yambayo, mais au continent qui n'a ni Mboka Papa Fachi. Mboka na biso. Mboka na biso. Papa Fachi te Mboka na yo. Mboka caméraman, Mboka biso tout. Mboka za nango bien, mais ndelo on a comprendre quand ndeka que bato ba komi on dirait pressé. OK. Bato ba komi pressé. Ato laki mutoke yaka lobby azomona lobby musika on dirait lobby comme sangote faut lelo kaka non to chana se to zala bomoko motema ya ko kita to pesa temps vous comprenez to uti na ba covid elanda kiti awa ba confinement tout ça voilà est-ce que depuis au botamo ebi confinement jamais mais ezelo ko monde mobimba photo landa siko makambo comme fungama muke to pesa sko temps to comprendre ni musala ezo salama na ba niveau tout. Voilà, c'était la titina Al Capone na kozangisa autour na question te soki relation na yopé na fali pesa dans les bons relation na fali mais nazanga titina nazanga problème na motute na sala ke na za problème na ba collègue na ba artiste té tout le monde tous en a bango bien ba Léo ba Bill Clinton héritier Ferré nani mususu Fabregas nani mususu petit napso azo sa makamu mikolo na binafile
petit napsum susu Ibraton Piana bango tout so sali na mon émission ba na problème na titina te on a chrétien bango te bango pe ba chrétien ngate ba yebi ke wana vie na biso azana coin na ye on comprend ezara mabende so yo bandi ko finga yo ya yo bandi ko manquer baleki a baleki pe ba otinda ba manquer yo on comprend zana coin na yo salama kamuna yo ndenge na yo c'est bon. Voilà, quelques mots de la fin par rapport à cette émission. Au cours assuré, bana monde entier nini au baota la biso. On a événement au le 30 juin titina le Gabon. Pourquoi ça bango nini et comportement na biso ba kino et ko le kanandenge nini jourango parce que yonanga to ba kino er moko esprit ya moi nini concert on est à concert moko ya pe o ezo sangisa bino ba congolais ba ndeko na biso. Et Rolobani na bakino surtout. Et puis au début concert on a banani parce que big mboka na biso to ya moi kimia parce que na est on est toujours combattu. Donc peut-être on na bateau ko dédié concert wana. Non, on a dédié concert on a ba congolais mobimba. Voilà. Hein? Ils ala baluba bangala ba Congo bangwandi ba Swahili na dédié concert on a biso nyoso. Unité nationale. Et donc réconciliation. Et puis, boya concert. Oya yena esprit à mobulu pas bibi salikambango. En tout cas, à osala confondi, à okuta na pe na barrière. Parce que l'État est allé. Tant barocha o maboko, ata boagi 10, boagi 20. Mais ceux qui ont moro bacho maboko, bani amso bakimi, yondo ko libère. Vous comprenez? Ah. Boloko ezali et tumbo ezali selon bakonti tobeta muziki toyeko sepelisa batu public pe boya na ndenge ya bien ya calme et le kitoko c'est le robomana wana ezati comprendre et le robimsa bitumba ezati o azana esprit robimsa bitumba ye moko aebake akutana on événement na biso toyeko beta poto sepelisa public mokili. Alors, yo monso on combattre, nous avons pas olinga bongote. Ben invité Bazali ou nalandi ba invité Baza. Ba invité Baza et belé. Ba invité Baza et belé. Bino mo sali ba choix ba invité on a to yemo producteur. Non, biso ça ba choix ba invité ndé. Neti mama chala mwana lobaki ouvertement bolanda ki yi akoya po wenge zali ba leki na ye. Comprendre? Si comme mutuwa mamuta lobi bongo mamwa lobi bongo o peksa ya ndé. Redi amisa senga ki alobi ya goya ropexendeni alo bamsusu balanda pe exemple wana oya monika koya akoya na ye asali émission alobi to oyamba ye ya pas de souci la hérité watana BP na mona yepe tout au long na ba différentes émissions que a ozala alobaki ozala so alobaki ozala akozala vient na so chaka Congo pe alobi akozala donc akozala Chaka Congo big na comprendre partout hein. Il y a sa vie à soutenir la rabalé qui n'a pas l'andarbiso ba conseil maman bébélé. OK. Parce que ça vient na pena ya chaboala. Ya chaboala. Aya ko talanga psenga ba conseil na ndenge na biso ya mboka quoi. Ne ezala kaka. On comprend? Abo vient on a bundaka asunga ba congolais. Chaka Congo. Donc na poto pe ba yango. Toyebi yango malgré mboka na biso lingi na onga buzo ba koloba loba mais vie penza bundaka. Parce que batu mususu oyo vie Chaka Congo a sauvati lelo. Bazaki na ba maladie atamsuku fala ipenza atika biso. Mais grâce à vie Chaka Congo pe no mona mutu pe na paf gouvernement bi bon akene ba soin libanda. Mais lelo tamsu batu na ba kansaka été. Vous comprenez? Donc asa mutu mo pour photo pe ça épé respect na valeur pour bundaka. Chaka Congo s'il vous plaît. Togo zo mo une minute. Natika vie nga sina. Ozalanga pona non sili sananga po via lo baratro. Soko zuye eza mamba 10 minutes sili sananga yi. OK. Les grands cadres mais yebsa non biso comment on a ba grand roi ba Chaka Congo pe ba bunde na musique ça la bino na poto kuna ndeni. Mais ngala lobi ça la bien. Atakutu pona biso wengete. Totalaka ba makambo ebele via salaka abundaka et ça la bien. Et ça la bien.
aza motu il faut aller paix aza pe na famille hein mais ceux qui via sali ki aller moi boye batandeli o tala boye mais ba bosani ki abunda chaka limba na kara na ye azoki ndoko kota ba bureau pour ba déclencher ba dossier motu ministre signé oyebi ko lana ministre na Congo eza blague lelo yebo ba boye ko kutsa ba kokotsa yo mais via bunda kaka non vieux va na yo vieux merci Vecha Congo c'est le nom de ni grand cadre za ko reconnaître ba valeur na yo on est na vie kaso da kufine ba ka ça yimto mala moi ils prendre moi doka boye na peso témoignage mo boye OK c'est wenge musique bande banda ba pa na reso makasi tango Amadou Diaby albi kambona ngaba bi non il faut profiter na fait décorer bango OK baza décorer le 30 juin oh oui baza ko décorer ils ont pas illumination de bête dans le stade bazo décorer titina baladisi voilà vieux abonde non siko yeb sanga siko mutaboy vraiment na ebité parce que moni bazo na ebagita lobi kutu ba stratégie muso a dévoiler il fallait pas dévoiler décoration na ezakiro komoko des pays à reconnaître voilà même tant il y a comme Bangue ou la Sabana na musique na la Sabana na palata ou la Sabana qui n'a un brevet de mérite yango à part ça et donc c'est pas bango moninga moko akufaka Blaise Kombo en tout cas tous les musiciens ou musique comme ça derrière il faut pas réalité tombe ya Blaise Kombo mais c'est que ça là vraiment que encore merci à Amadou Diaby vraiment que Makanisa Boye je crois à part le combat il y a Ali Forman yo ça kambrani combat du siècle deuxième événement ici au Congo et réconciliation Wenge en tout cas vraiment merci vraiment Amadou Diaby même la marraine Mandibi dans le Bazoya qui ça pour un événement en tout cas la marraine Mandibi en tout cas tout très bien donc à lobby wana ils a comme polémique to ya c'est une fête ils a fête au CP là même vidéo te ya kaka ko sangana ils ont prendre monique et minga espère Wenge c'est quoi ezali estimo que la estimo supérieur mais va comprendre en côté ils ont prendre ce que ndimi mais ko ba ndimi ba sangana en tout cas to ya ko beta ma beaucoup merci beaucoup Vecha Congo na zongeli na quelques dédicaces et ça le peut bien le moni veno Chaka Congo na bige mikolo bozaza nae quelques dédicaces na batutu batali biso sur le plan international et ngana pesi d'abord maître no moko boye ko umelina e de C10 makoma na pesi bambote place azali et puis na batutu o balinga grand cadre surtout na bateau parce que ngana la fanatique album on a no comment na yoka vraiment surtout na nemaka te grand cadre ko sala musala bongo na yembeli o yembela biso en tout cas donc et ça la bien bambote na champion makoma donc voilà. Deux fois quoi yé Osaka ni omoni quoi et puis na pese bambote na commandant Kalo vient nanga Kalo Kalonji numéro 1 na RVA mikolo ba benge les sauveurs na pese bambote na Wadon Fumo na pese bambote na Guilhem Mavinga autrement dit Papa Bukambetu donc deux fois quoi et puis na pesi bambote donc bambote za ebele so na bano pesa bambote ba fan nanga tout ça sur le terrain pour on s'appelle Sabino donc boya jour on a le 30 juin en tout cas Egoinda quoi Egoinda avec Wenge BCBG c'était la grande cadre Titina o bongo tozalaki na ye tout en émission na lingo bogana mutu mokoti Mami Kimberly depuis Londres ouais Mami Kimberly bambote no yango yo depuis Londres Mami Kimberly na part ya Ibrahim donc zo bambote no yango mais sur yo pour événement aux ala bien il y a déjà réservation il y a ça des réservations quand la tête aux années à ser na ngamo ya pemme o azo futelanga billet pour na beta sous tour na Angleterre donc un grand merci na ye un grand merci yo qui ndava événement nazo après événement après événement pour rater ba faire après événement voilà donc un grand merci na Titina Al Capone ou andimaki invitation na biso je pense même que c'était pas facile hein talaka na zaina showbiz na butu lelo apesinga vraiment émission en tout cas un grand merci na ye un grand merci na bande réunion sto batalinga depuis Paris
Depuis London City, Maître Lucien Chibangu, na Paris, na Bongo, Aline Mwimba, Dr Jackson Lubanga. Oui, et puis le réalisateur de cette émission, Imak Makengo, na Bossanité Bamasatou, il y a chaîne, na Bossanité Bandekonyo, surtout aux Arana Bango. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmac vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac.